Bonjour, bonjour. Mbote na bino nyoso te bandeko na ngai ba bolinga mameliani. Tout na pesi bino mbote. J'espère que boza bien. Boni bino ba santé boza bien. Kimi eza est-ce que bolamu ki malamu? Ngai pe wa bino mameliani tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu nzamba mawa batela kimi eza nango. Moi ebimi kitoko lelo moi eza bien. Mais mabe mo soki moi ebimi e yandu ki sara mituna ndenge moko ba tonso ba yanduka. Ah. Moi ndenge zabo ebimi kitoko momo bato muso bayanduki mabe nango ka yangwana. Moi ebimi kitoko vraiment moi ebimi bien makasi. Yangwana na bimi na moi mukie na kena na pas makaro na sala ba course entre temps to so lanzela na kanisi bomone kilobi na préparer kina sala émission na sur ba comportement na biso bato mais là on propose de dispose ça na mama biso mama Nicole Lioki ce qui na bosanité abenga kinga pona likambu ya to sola mukie pona likambu mwana na biso oyo Jenny oyo mama azungisa ki na Congo. C'est vrai to sola ki makamwa ya Jenny mama azungisa ki na Congo mais to yebi pete pona nini mama azungisa ki mais émotion liboso pona biso ba parents to mona ka ki mama na asala ki mabe ndenge azungisi na Congo. To mona ka ki mama asala ki mabe. Et alors, tout reçoit les camarades, mais ce qu'on a la binoto, soit les cambo, il y a comportement na biso batu, n'engeni to se comportaka, to zaka n'engeni vis-à-vis na donc na ba vie de couple na biso, ou bien na ba amitié na biso, ou bien pe na ba lieu de travail, ba comportement na biso ezalaka n'engeni ni, ya on des el cambo, ya important auto soit les métaux solo la to qui na nzela, toujours tambola, toujours solo là, pour moi ente mezate. Ezakabwe air moko ça me fait du bien ya kotambola tozo solola tozo tambola bandeko voilà maman Naomi yoanaki voilà ba voiture c'est comme un mabela jaune ngape ngafuna kendo skola ko ngapera mabela jaune. Voilà, likambo na comportement to bandaki ko swana ki vraiment ko swana bandeko likambo o etali comportement na biso bato ndenge to se comportaka. Comportement ya mutu ezele komo eza vraiment très important na bomo ya mutu. Comportement ndenge oza ko se comporter na baninga na yo bato. Tant mutu to bebisa makambo na biso moko par rapport ya ba comportement na biso ndenge to salaka na baninga et surtout to ko bandeli boso na likambo o etali libala après to kota na makambo o etali ba amitié. C'est important na libala na amitié surtout ezali kaka important bon ça mon métier voilà ndenge toza boye bato mokili mingi tolinga ka reproche te tolinga te mutu asala reproche so moninga asala reproche to bandaka na o etali libala soki neti na ndako libala mobile na yo azosala o reproche moi ta musoko silika panya lobi na nga boye soki peza mwasi pa siliki pona nia lobi na nga boye nyoso na ezokotaka na kati ya ba comportement makambo mingi tobebisaka yango kaka pona ba comportement na biso bato nde tobebisaka makambo na biso mingi biso moko par rapport à ndenge to se comportaka. Tolobi ki na libala esengaka dialogue. Na libala il faut beau dialoguer. Mais na batu mususu bazalaka na difficulté ya ko dialoguer. Batu mususu bazana vraiment difficulté ya ko dialoguer. Eza na kati ya libala, eza na ba amitié. Okomona dialogue loko mo ya pasi pona mutu akoka kosala nini? Bako ko dialoguer. OK ba comportement oyo esenga makasi esengaka mingi dialogue. Ce qui boza ko dialoguer te moye boyeba makambo ezate moye boyeba makambo leka kati na mino ezate moyeba oyo penser ya moninga ezate moninga moyeba pe penser na yo ezate biso ba maman basi ndenge toza boye toza na ba comportement mususu mibali na biso balingaka te mususu biso ba maman to ignoraka ngo moko yana ba comportement mususu ba papa balingaka te comportement bo mobali no alingaka ngo te o se comportaka ka mabe mobali poza eloko mo boye mwasi alingaka te otikaka te osala yango kaka eza mabe eza malamu te yango wana mutu fo yeba ko s'examiner yeba ko sala examen ya yo moko mutu nga varandene langage na ngeza randengene ezala mutu mususu soki alobi afungola munoko aloba
obi pour na fungoli monoko le fa va ne ka calme nous sommes les kota kana kati ya comportement eza na ndeko moko asala ki ngai mon rapport par rapport à ya mwasi na ye abi mama Eliane mwasi na ngaza na comportement moko oyo ngai na lingaka te na sepelaka nango te mais mwasi yango soko bibo banda ko solo la boye te yende fa loba mingi yo loba mukie ya loba ebele mwasi nanga ok alobi ke mwasi na ye soki babimi bake na fête ata mona ki mamboye na vandi kuna hôtel makepa mamboye amoni dinalando na mupanza kote mapa akepa dinalando azali atali kuna wana pumo mama ni tout atelemi akepa pumo azali donc akobanda koza lokola alingi na kata fête azala remarquable batu ba remarquer azala extravagant batu ba mona ye ki azawana batu nyoso bacha ye kake ya azawana et surtout kalinga extravagance mingi alinga kakolata extravagant ceux qui azana ba ke ya azawana bisko mama Eliane tunga yiba comportement na mwasi nanga esala nga soni nalinga bongo te na sepelaka ndenge wana te ndenge mwasi nanga salaka nalinga yango ata mokete na sepelaka nango ata mokete mais soko vandisika ko bandi ko ebise pona ni oza boy oza na fête oza pe yo mon côté oza pe na mobile toi na fait rouge pour comprendre oza pe yo mon côté oza na mobile pourquoi olingo telema ko kindera de gauche à droite ba mono de gauche à droite oza calmete oza quoi saute moteur pourquoi yo ni nango boyo za bongo poani ngalinga mamba ba fier wana te ngalinga nga sola mona nga baninga na ki solola na pesa nga mbota nga esali ni nango mutotamboli yo zana na ya comme déjà na 10 comportement ya mabe mobali na episinga lobi ke mama ni tu soki to bimina mwasi nanga to ke fête na okaka soni soni nini parce que aloba mingi soni nini parce que yesika azafu ba yeba ke ya zawana sal mobimba ya fête ko ba mona yeke azawana so batu ba moni ete ye ko simba te il faut ka ba mona yeke ya zawana ba bloko nanga na linga yango te soki na meko faire comprendre ye pas lingité ce que ça la ke bino mi balé comportement ya mwasi na ya mobali azo nga comportement ya yo mwasi te mais mwasi pour comprendre ka ke mobali na nga lingi comportement o te ozo kokato ozo sala ka seno yo alors ba maman c'est bino boy mwasi il faut la classe mwasi il faut la classe attention lo baka mingi na entourage na yo lo baka mingi na ndako na yo mais esika o ozana bato o ba yebi yo te ne parle pas beaucoup yo ka mingi koloba mingi te oyebi kaka na koloba mingi ndeska ba ko juger yo suko zoloba mingi ba ko juger mwasi aza boye mwasi ya lobe comportement mwasi oloba mingi comportement ya bien te linga comportement no ya mabe wana oyo zaka nango mobali nonda supporter yango kolinga te comportement mabe batu nyoso faut ba supporter yango te na mokili zaka ndenge wana te bandeko mokili ce n'est pas comme ça nzamba sala mokili ndenge wana te yango wana to barake yake le nini qui ne change pas les bêtes ezaka lini na bosa na ngai yake les imbéciles qui ne changent pas mais les hommes changent soki to sala ka to antamaka dialogue ezalaka pona ko changer ezala pona koyeba moninga alingi boye te ndeko nanga alingi boye te engena se comporter boye te mobali nanga alingi te soki na kefete na telemaka mosusu po komona ta na kati église aza na kati église mais il faut nyonso kaka ya telema toi akende gauche akende droite ba mona kaka ya zawana ya rappel bloko moko ezaka penza nango zoloni nango swanga bo eza ya biloko moko eza malamu te kolinga te place yo zali fo munyo se ba ke yo za wana non une femme doit être classe moi c'est faut la classe mona te mobali so zolo ba mingi puis mobali mbalo baka lokwa pe lokwa moi si bo oui ezala yo mobali kolobaka mingi te mobali faut pas trop parler mobali pe faut na charisme nyoso nezaka comportement mutu mobali faut na charisme koloba mingi te mobali so loba trop mobali mbalo kwa mwasi
Eh, mobali bakoloba le bébé le boloko à moi si. Koloba ngo peut dépendre na milieu, ce qu'on a na milieu na ça va, mais ce qu'on a na milieu na ote, il faut faire très attention. Yango ba maman, moi c'est faut à la classe. Moi c'est à la classe, cause à la classe, eza pona kolata te. Ko kolata ki to comment se comporter ka ma bi. Moi c'est faut à la classe. Moi c'est faut se comporter ka bien et si ka batu bazali. Est-ce que tu vas ça? Il va se comporter. Faut se comporter à ma lame, moi aussi. Voilà des salauds à la, moi c'est la classe. Moi c'est la classe, hein? Les accords là tâté, les comportements. Nous allons se comporter. Je vais gratter là. Attends. Mieux vaut être là. Oui, je vais, j'arrange. Parce que là, non, je recule. Là, c'est 135 d'office. Non, je recule. Hein? Je recule. Mais je recule, là, vous allez me cogner, là. Non, pas du tout. Je vais être devant vous. Okay. C'est bon là? Je vous ai connu? Ah ouais, c'est bon pour avoir les 135 €. C'est bon? Encore. Je recule encore un peu? Un peu. Ça va ou pas? Encore, allez-y encore. Un peu. Voilà. Comme ça. C'est bon. Mais maintenant, reculez. C'est bon. Reculez doucement, doucement. Ok. Mais là, ça va. Ça va? Ça va, ouais. Merci. Bon, j'étais en train de me garer. Hein? Nabanda ko se garer wana na komi place na banda ko ya na ko sa ba course na ngepa ya maman Caro. Voilà. Tout continuer le son na biso ya comportement. Kolata kitoko yango ndeza ko sala kibo moi cité. Non. Kolata kitoko yango ndeza kibo mobilité te. Soko lati kitoko na milieu ska batu bazali zala pe na langage kitoko zala na maloba kitoko na munoko na yo po pesa o lisusu valeur soko okei feti kotambola tambola te kotambola tambola na ba table te yo wana na gauche yo wana na droite yo wana na gauche yo wana na droite ozo tambola tambola gauche droite ce n'est pas bien. Zala moi charisme. Ata mutongo bomonani na ye na fête ata za musika za musika mbota lokalo pe basala ngote ka moi boye bonjour ça va moi bisous ya musika eza pe kaka malamu bon eza pona papa oye bisakinga par rapport à moi si na ye ndinga se comportaka OK fête comme bitambola tambola kende gauche kende droite bitambola tamona kata ba fête bitelema nyonso. Même l'église, yondo kendaka ko sa pipi. Yo comme to telema telemaka. Ya malamute. Ce n'est pas bien. Moi c'est faut à la classe. Moi c'est faut à la charisme. C'est important. Faut à la charisme, faut à la classe. Mon bal faut à la charisme, faut à la classe. Et si ka basi baza ko loba soki ndenge nini te, au moza na milieu na yo. Dialogue. Na libala les important. Dialogue na amitié c'est important. Dialoguer ce n'est pas crier. Même prier ce n'est pas crier. Tant boza ko dialoguer na mutu, boza ko solo la na mutu. Il faut ko solo la na kimia. Pour se faire comprendre. Mutu bozo soigner à comprendre yo. Mobile no à comprendre yo. Maman na yo à comprendre yo. Papa na yo à comprendre yo. Il faut le bakana douceur. Il faut le bakana kimia. Parce que ce qu'on a le bakana kimia te. Ce qu'on a na ona ko ganga. Ozo le bakana ko ganga muta koyo kayote. Ata bana bazarandeni. Maman mais que tu me parles pas doucement. Maman moi je n'entends rien. Non maman faut me parler doucement. Ah maman toi tu fais que crier. Toi tu fais que crier.
tango saka crier au mona bana ba osani mona osepela teke mama nanga aganga kaka mama solo la raté mais mama aganga ka. Ma mère elle sait que crier, ma mère ne sait pas parler, elle fait que crier. Nyoso wana mabi même à toujours dialoguer na bana il faut zana tant moko ya bien ose expliquer bana pona bana ba comprendre mama zoloba nini même ata mateya bato bateya kabisa na batera na ba église ceux qui boza koteya boteya kapena kimia ta bozo teya na kimia ezokota mutu na mutu mutu azo comprendre mateya boza koloba nini meta boteya na kimia donc nanu bato ba comprendre écoute makambo yo zoloba te ou soukumi musika mutu compréhension eza ndenge mon côté bato nanu ba comprendre te yo déjà ko gaga au monde à la fin mutu à église ma comprendre ne loko mon côté à comprendre que pasteur aloba kito pasteur aganga ki mingi mais makambo batei à comprendre makambo batei te à comprendre ka ko ganga ya pasteur même na ba camarade so bozo solo là il faut que personne attend ya maloba moninga lobi oyoki asilisi yo pozi au lobby moninga lobi oyoki asisi yo pozi au lobby na lieu de travail et pas baninga baza linga oyo kaka pe baninga soki baza koloba kolinga te ba yo kaka yo il faut yo po yo kaka baninga comportement dialogue c'est important. Mutu papa peso respect yo mofo bana komi pesa respect. Mi bali musoro zala akina fête basi neso kobeta kana mapeka. Basi so baza basi na yota. Omona ka mo sipo boyebani, bomona kata omone yo wana ocheli boko na lipeka, mais ce n'est pas ta femme. Aza mo si na yota. Pesa mbote normal. Mi bali mingi ba defo na bango yango wana. Umona kama mwasi nde niko o ser nanga ozili boko oche na kingo te. Ko chamo mwasi liboko na kingo tata za sœur na yo. Non. Aza sœur na yo oui, ma koma mwasi ya mutu. Comportement. Ko mutu za sœur nanga azaleki nanga quartier afi moto tanga na yaza bo kutani na ye na fête. Nde niko mambweni mikolo aya. Ocheli boko na kingo non. Non, et après na basi mususu pareil. Mobalo no yebi o azaki tonton moko bo obo yeba na to ndenge nini. Tango bozaka ne susu te, akoma marié faut respecter ye. Faut ya changa te sika ya siko muka nde niko boni mi te. Asu ya yote. Akomi ya bato de comme komi ya bato, il faut respecter ye. Pasteur atom sa te yaki. Alobi boy. Ceux qui montent au bal, ils vivre sous pona yo mon côté. Moi si elle bala, comment vivre pona mobile na yo. Même ko benda suki bo fo benda, est-ce que na bendi suki bo ko se pesa mobile nanga ko se pende na bendi suki boy. Même yo mobile, pona ko solo na moi si mususu aza yo te, il faut na ba limite. Oy ba ninga ko so ba ke ngala za mobile ya batu na za marié. Même atozo tindela mutu testo yeba makamuni no zolo beza na bas mibali mususu. Maloba kitoko pa mwasi na ezate aibi ko bonde la mwasi te ana maloba kitoko te mais okomona na basi ya batu maloba kitoko ba camarade nemba na basi maloba kitoko mais na mwasi ya ye moko oba kenana na cheval kidi ana maloba kitoko akopesa mwasi te comportement mobali aibi ko s'excuser te so asali mwasi na ye mabe otali penza place obite mena na tort likambo penze za malamu te mwasi nanga za na raison nenga lobi na se excuser ovani ndengwana comportement mabe surtout mibali bandimaka ba faute na difficulté nyoso wana ni comportement mabe yango tozo bundel likambo comportement ezala pa ya basi ezala pa ya mibali to yeba ko se comporter. Oyebi ke mwasi nanga alingana ete so na kuta na basi mususu na sala bango bizu ko sala bizu te pesa mbota likofi pour mwasi alingaka te il faut sala mwasi na yo alingi
pour aussi au bali au komi ko appartenir na au komi propriété privée à moi sina yo obike mobali na ngane na zabo soki na ke fête alinga atena bina na mibali mususu ata baza ba ya na nga quartier ata baza ba vie na nga ata ba banani mobali na nga alinga kana yete ndenge na zabo na sima mobali mususu to bina na ye kubina te poso ko bini ekosala mobali na yo mabe mobali no akosepela bongo te ekotinda bino bosona na ndako siko bino bokosona kapo yo o désobéika na nini na mobali oki kobina na mobali musu bike mobali no azaka très jaloux alinga te na fete obina na mibali mususu yo sali yango kaka comportement o préféré na ndako na bino boswana bozanga kimia eloko mobali alinga to sa yango yo sali eloko mwasi alinga te mibali mususu okende fete oki omona basi ta musa tata ata mwasi mo boyeba na kala ata botangaka ata zalaki ex oki okuta na fete yona ya to bina he bozo bina oyebike mwasi nanga kolinga na ye boyete comportement mabe osali yango kaka apota boswana mutu oyo salaki ne comportement mabe aza kutukuna ta yebi eloko te na okima moi aza kutukuna ta yebi eloko te me yo na ndako ozangi kimia mwasi azangi kimia boleli malamu te bazuwa emati makamwa mabe mati pona nini po eloko moko boye moninga linga te yo sali osali onka pona oza ko se comporter mabe to bongisa bisali na biso surtout soko oza marié yeba ke eloko bo mwasi nanga linga te kosala yango te eloko bo mobali nanga linga te kosala yango te po bato tokoka kovanda na kimia mobali olinga masanga lokola soki eloko nini oliko mona masanga mulange le kayote na misu okomela titi olangwe obike mwasi nanga linga ate na langwa na misu abatu me yo quand même ozo langwa comportement mabe mwasi nanga linga ate na langwa na misu abatu yo ozo langwa na misu abatu comportement mabe ce n'est pas bien mobali nanga linga ate na mela masanga belé mobali nanga linga na mela mo mulangi moko mulangi mbale koki yo meli 5 o mobali no yebike tango mela 5 bouteilles e ko salo bien te mais yo désobéi quand même meli 5 bouteilles comportement mabe mobali na yo linga tola ta ba mini jupe yo linga mini jupe ozana 50 ans olika la ta ba mini jupe ba kan ozana 30 ans même kolope ya 50 ans e mona naka maboko 50 ans e mona ezala nzoto e bana 14 ans nzoto miki soko na 50 ozanzoto mikie bachi mwasa nzoto mikie ya 50 ans na mwana ya 30 ans nzoto minene okomona kake muto azanzoto mikie maza taba mubanga sa keluki deja omona ke mwana oyo ana mai azana mwana mukie lata nenge mobali alingi yo pe mobali mwasi na linga to lata ba jean sepeli saye lata nenge ya lingaka comportement ya mwasi comportement ya mobali sika moko il faut ko bongisa yango tango boza ko vendre ensemble il faut ko bongisa po bovanda ka bien même na amitié il faut ko yeba ko vanda na ba amitié ndenge boza ko vanda fubo yeba ko vanda ko yeba ke moninga aboy alinga te afona barrière ofona na lekango te place moninga alinga te moninga na place bo alinga te est important même na kati ya amitié comportement za kana libala te comportement za na ba amitié comportement za na lieu de travail comportement za na kati ya famille mutu nyoso mitala kati nenga na zaka ndenge nini eloko balingaka te na sala wana sala effort tika yango en tout cas to suki shwana nga na komi na nga na zapa ya nepa mama Caro na Argentine na sala ba course na sala nini na zonga ndako na nga na kende ko vanda na sama kamuna nga ya kolamba. Vous partagez à maximum, vous partagez émission, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Nabino, tout va vous disposer. Tant Nabino pour notre côté, pour notre yokanga. De gros bisous à toi, ya mette la ngaba papa et de diawakana. Matite l'angolaise, la fille de ma mère. On a vraiment Toulouse, pendant la Simba, on a ma boko. Ba gros bisous Nabino, maman Bernice na Toulouse, ba bisous na yo, ba bisous na pas ya maman Christine na Toulouse. Wana penza ntoka ba yebanga famille du cœur nanga ya Toulouse. So na ken États-Unis, katika pesa ma petite sœur chérie na Sylvie Mukadileki nanga ya motema. Wana baza na États-Unis famille du cœur ya États-Unis yango wana. So na bina ba notre o baza na région parisienne. Boleki ebele moyen na tanga bino siko ezate ba gros bisous na bino nyoso tout que Dieu vous bénisse. Bino surtout ba boza banga yangai. Bino nyoso boza ba yebangai. Sans exception boza yanga. De gros bisous à ta maman Aliane. Maman Didi Stone. Je te fais de gros bisous. Lauriane Malolo. Kamata ba bisous na yango wana. Ba bisous na yango wana. Pour moi de mon cœur, je te fais de gros bisous.
Dinamo dans la main d'or. Kamata ba bisou. Namwe ba osi na lenga kuna mwana so pesa ba bisou na bina nyoso tu. Ezate, hein? Ba osi na lenga kuna kena na kota na kepa makaro. On se retrouve tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tatanza mkalusa kumuna. Bomonde na watala. Po ba obenga nganza ban beshani ban betu. Bisous bisous. Bye bye.